Bonjour, bonjour à tous qui me suivent. Les labino ya trop babi. Vite sachez que les Android libanga na Instagram ye Augusta la Rosa. Star na mno bolela pena ya trop, moi ça pembe. Mes salutations à Betty Masengu Quid Mada. Et si vous avez vraiment beaucoup de chapeau, mon boss papa Dave Lubama, babi a filma. Vraiment, on a les labino ya trop, sans oublier Paolo Kitunti de Bundes, Tata Ngandantaba. Aristote Mopoi, mon ami dessin animé ne mort jamais. Olish ma quoi kanyama na morana. Vite ça j'ai vraiment na bo sanité babi mutasuka to bosala raete na ebisibino te aoya akuda désiré à Kolwezi fozala kaka des gros bisous vraiment merci émission la biso kande bolingango trop star au top babi star au top oh talango te na ebité vraiment faut botalango vraiment et ala mambo bien beaucoup tabala rose bazawana Instagram yeyo vraiment merci à trop mupanzi nanga to mona pena star moko bazawa kandenge zala vraiment musicien na biso babi mwana poto vraiment indi na ebisio bonjour étoile bonjour et bonsoir. Bonsoir, étoile, vraiment na monio sous l'élo. Yebisa biso vraiment. Olembi Londres, olembi poto. Oyena kin, vraiment beau quand biso to message nango vraiment. Kolemba c'est trop dire, mais nae penana tala pe bandeko na ngai o bazalaka awa talara biso tout monde mokot. Bino déjà. Vraiment monde moko étoile koyamba vraiment sali gusta la rosa bien et c'est comme singwaza vraiment sali bien na koye biso karabo est-ce que okobetela ngai vraiment ba parcours ya vina yo ndingo banda musala oyo ya musique lelo ko mapi boye betelangi banda no ndeni ni vraiment bon musique pena na bani musique na kinite mais na bani musique na London. Bon, ils ont un orchestre mort à London, kuna to banda ki kobeta. Bon, ningisko qui était aux na pire vie na pena Christian soit na visa Schengen na bavon cheke varajitunga. Donc bango pena qui était ba sollicitanga na ya na orchestre wana. Bon, ti na un orchestre wana to komi ko travailler orchestre ya vie na ngai fondé de moto ya mamoto coup de chapeau. V1000 coup de chapeau. Donc, tu travailles pendant tu bêta à GT, tu tambola pendant London, ou la province tout pendant tu bêta. Donc, maintenant, nous avons la carrière solo. Est-ce que vous avez déjà l'album est déjà sur les terrains ou comment? Album Ezoya, talara batolandane mamango kendet. Donc, faut y baragete nini mamango kendet pour na. Avant pena marambe banda ba côté na biso kuna te binenge kende pour le moment pena qui était ba single donc single mort déjà na YouTube sur Betty Étoile Moto au monango deuxième single ezokwea le 21 mai oyokaka. Vraiment non tout non boué est-ce que ba single wana o meki ko sala ba featuring na ba musicien vraiment o ba yeba na penza que o sala pina ba featuring na bango po babi soko sala album faut beta ba featuring na bato déjà ba banda na liboso ba banda liboso na quoi o beti featuring na bango est-ce que sala déjà loko wana bon ba o ba banda liboso coup de chapeau c'est bien faut bandara kaka parce que ils appellent ba opé ba bandara pe liboso na bango mais ko boya te ko zela kaka pe nazo travailler kaka soki na kutena bango to sala ba featuring c'est pas mal c'est que étoile le morozo boya kaka ko sala vraiment ba featuring na bango ba mise minene bazana mboka vraiment faut sala featuring pour ça bien habiter c'est que yo morozo boudé ou bien deni featuring ezala un peu mabete mais aliboso qui était avant ça la featuring faut ça non yo donc non ça non ngai bango ba ko apprécier wande ce que to sala pour ya pe VN nini masen nini mais a chope ni mpanzi talaka kino nini zala temba rocho mpanzi teza na onka ko solola ndenge zalaka siko na ba musicien vraiment ndi bazala wana idole na yo ezala nani idole non vraiment muto yo lingara trop o mona ke lelo apeso pousser ya ko sala musique vraiment yango carrière no et continuer boy
CV Carlito Laza ye wana madilu système malgré akenda apepe calé yeah. Ça va bon ba fali ba faire otangi bango te otangi fali faire te Kofi vie quadra et si kaza vraiment vient na quadra ba coup de chapeau quoi hein otangi bango te c'est que ba ebo yemba te na seki parce que ezaka afin so ba 2009 masalanga akete fois que na sola na avait tout roba quoi ake n'est pas mon pa obanene bon ba sola pe mon pa bisekete tinda moi cassette pour batenza ba cassette masaya so na minute ya oyo a Hollanda biso mon aya pesanga ketete masayo yemba talaka na otine pas avec quoi quadra na yemba pe na palola ekenda pe babenga siko masa kete to zela yo talaka ezalaka yete comprendre yangi ya mama kanda papa n'exaucé coup de chapeau fait rigola aigle déjà quoi en tout cas pour tout le monde peut boyembe ne va faire rigola na Jésus de nuances moto yambo autrement dit ni kabroni na quoi donc faut qu'on dit maka vraiment batu oyo babanda déjà liboso so mona na lobaki ke ko beta featuring na batu déjà ba ebana et ça la paix bien tout le monde on a passé exemple na monde à théâtre okoza lobandi ma no groupe à théâtre boete nazo m souvi de loin pour ya sala moi gag mo boye pour groupe nange mata ezala nango nandenga mabete c'est ça étoile vraiment yozalaka na poto kambala mo boye na comprendre pas place wana te mbala mo kaka boye au sala musique est-ce que vraiment ça na ondima que musique wana pene ko beta hein musique ana pene ko beta pesi pe makambo pour musique eza facilité hein déjà nandimati naza nandimati da nandima ebi ke musique qui sezalaka qui si ama kasi na ebite so lingo kota vraiment na ba monde wana ba gwa wana pena au koti po bima quoi po babi musique faut otangisa makila na ebite sou vraiment na vandi no bwana muto gwa de simbi ngo tondeni na melaka kisi so que te na beli je comprendre pardon dans le bakisi o melate te oh yo ke nanga bondeni boya bongo ngana yebiso mambo akisi o melate non yebiso ok kisi oya gwandeza ka sacrifice c'est ça o le kisi vraiment mutu lelo vraiment so babi non obeta na ba Zénith Olympia babi ndenge eza bo fotangisa makila vraiment c'est que yo beta no musique on a bonzambe o mona da mise nini o de Alexa mutu yo yebi la question na oyeba te yondo oyeba musicien Alexa mutu yondo oyeba vraiment olobi pe ya trop étoile na lingi na yoka yo sikoyo osela biso mwa vocal moko boye et ça vraiment bien toyeba ma ki musicien ngo ozoloba wana toyoka ngo pe na plateau bolingo eza douce vraiment komi kosuwa nzeta bolingo nga nalonaki bebe kbotinde bajalo bakofinga bakotongo mpo nalela yo bakoganga bakoloba mpo nalova yo eske eza lisumu kozala mpe na kolinga moto oyo motema elingaka eske nakosi et indi beti masengu quid mada na émission vitesse age koleka Android ozo étoile dazo palula est-ce que banango bazaka nango te zaka pe tezate vraiment toyoki yo beta susu mo eloko mo boye oyebi ya musicien mo bwa sepelisa opena toyoka sikoyo pour musicien solo obeta eloko na yo obeti pe ya moto longoli c'est ça donc et a vraiment bongo tena minute nga ko mosala ngai po moto wana sala ya solo vraiment baxeb somo ilo mo boye et ça là vraiment bien bébé nalinga ke bolingo na biso ezala lokola Marina Joseph bato basepela na libana me baye bakati te
me baye bakati te wo bebe bisi ba sentiment bolingo nanga bebe bisi ba secret ya bolingo nanga lelo na komi olela bambanda ba komi oseka bolingo nyokola ngai bolingo nyokola bawa bolingo nyokola papa bolingo nyokola mama bolingo nyokola bibi oyo mama na ye akufi na ntango ya guerre nana kozwa ye ntango bato nyonso bazokima bolingo pasi vraiment eza ya koyinda étoile yebisa biso vraiment siko lié ya répétition na yo o répété wapi oza na ba musicien déjà oyo bo répétara na bango talaka na ye Congo yanga moko mabele ma même ekomelinga lokola mopaya donc balobi kete ma ekufela mbwa ezaka mopaya mutalia kati bon ngasi ko pena na boyina lia yango naza non kete na hôtel soki place à répétition na ozonga ka epa na yote na yebiso kete talaka kala mingi te place boye masole bani mais pour le moment naza nana vraiment pour les moments zanano mais faut yo ebike mambo musique ekendaka show hein selon vitesse penande to komo tambo nango donc faut kenda nango show kini koma bongo vitesse à G donc so bi o misalela yo moko répétition yo moko mamunyo so yo moko on est comme le roi qui est égoïste te mais na yet est-ce que ce qui est na place moi on dit qu'on collecte babilo non il faut se renseigner na yé ce qui n'a commis ready na ba makambwana na koloba bo ki bino mo vraiment étoile linga lobby a lobby vraiment donc kalate makambo zo banda mambo ba musicien koya mambo ebele koya vraiment yango wana Babi surprise ndobi misi wana yebisa wana étoile surprise on est à combien de chansons dans kati oyo programmé c'est ça bon surprise pena pour le moment non lingolo baté combien de titres parce que système amikolera système à basingo compréhension na mina ndo boaka awa na ndo boaka kaka ane sil na zo boaka kaka parce que dans yembi ya trop ebelé. Mais les musiciens t'ont envoyé au Lobake non, na côté autant et chanson. Donc, tu ba pété, ba fan na yo, ba baté combien de titres ou yo tiens vraiment na kati. Ba titres c'est belé. Donc son habit était pour le moment son ami na loba la rôle bagete pour le moment na 16. Mais et bi mambala moroté. Sko pardon, na tout non nano. Est-ce que ndengo misi ba chanson wana est-ce que ça na batu ba côté qui la yo ou bien ça ba inspiration na yo moko vraiment ndezalara okomi banzembo na yo moko bimisi donc mutu ayo pesa ote c'est ça nga moko na écrivain nga moko na komara ba chana nga ngai moko donc o nzamba chekati na yo na zo bimisati. Est-ce que ça la penza ba marché moya ba promotion na yo hein est-ce que zali déjà dans okindaka monde ça ba démarche wana vraiment te masolo ya bien que to bandi na binoti toza na binoti vraiment bon OK étoile abi masolo eza bien étoile question na musuno tous les années est-ce qu'on est boenda poto wana parce que babi poto eza cimetière hein so OK kuno kundami ebele to mona ba artiste ebele ba kenda on a boy na ngotanga kombo et okoma o Gusta la Rose libanga na Instagram mutalobe boy sko yebisa ngai tango zo kenda wana omona teke zo kunda ba mambo mususu omona teke ko bima pena bien te na mona so musicien na kini awa asali mo ba makambo ale epesi na ebité vraiment poto ngo est-ce que epeso makambo tango okendo vandi temps après yeboy mama Gusta la Rosa ba oyo bakendaka kuna ou bakimaka bon eza bango menga siko na wuteli ndisko kuna na bandeli awate na wuteli ndi kuna na yindi siko awa o biso moto lo ba kuna gete poto na biso eza kina na ena mikili na biso siko donc naza ya kuna vraiment oza ya kuna na mono linga ngo makasi mais est-ce que vous allez peine idée que vous allez le ba danseuse pe
bao bakobina pe ndenge ezalaka ba leader mosusu bazwi pe ba danseuse. Soki tant o na makambo nazosala ekomi prêt, bon nakozwa na ngai, mais pour le moment tout est Ba danseuse ezaka mutu pasi o kaka bango tu bakomi ba momi na o maman nde ezokende na évité yo pe vraiment so salon bongo yo na lobi soki tant epesami maman ningo kende tokozwa pe bango, mais pour le moment naza nanu ngamo nazobeta nanu. c'est bon. Kin donc vraiment bana poto au monde entier boyoki vraiment star na bino étoile hein azawana vraiment ayo pesa makambo babi donc to pesa tana tan donc so muto sama na ye tika ya sala vraiment parce que mon amtana étoile na ye kandenge ye mo mi benga étoile okopesa numéro na ya téléphone ba fan no o ba olinga yo ba buzwango batu oyo bazana posa na obi ba producteur banani, donc numéro no esala batu bien, c'est ça yakine bien wa awa okopesa mibale opesi yakuna opesi pe yakine. OK, yakine eza 085 63 80 87 1. Yakuna tozana 075 08 75 77 19 075 yakuna 08 75 77 9. Ya awa ezali 085 63 80 87 1. Merci beaucoup apesi numéro liloba suka na yo eza nini pona ba fan na yo et puis obwaki ba dédicace na yo. Bon na ba fan nga pe na ba kete na lova bango ya trop na lela bango ya trop sans que bango nga pena naza na ngate parce que zaka bango ne mbaro bazoko a pousser pe bako a pousser nga lisusu na ke liboso vena nga koko Arafat songa mbeli makizembe yo déjà match eza bien un azoya kitoko un cap mfumu kota Flavien Pamphile Eyenga les monuments Moulele Jean-Marie yo déjà ya Jean Mireille René Katangé donc Bavon Chekevara, Jitunga, Christian Swana Visa Schengen, ya Freddy Swana, Jean-René Nzao na Canada, Zosias Magolo na Belgique, MP3 Yemo Penanano Bake, MP3, hein? MP3 yo déjà Bambote Belé na Belgique, donc Ebele Penyaro le Beate, Binotu na Lova Bino. Noé na Belgique na Lovabino, Jobino Scram, Bobino, Bali, Bambote Bele Bino Nyosote. Merci beaucoup hein? Star au top émission na bino vraiment comme na suka na pesi ba fan nanga tout o balinga Augusta la Rose ali banga na Instagram hein vitesse age ko le Android tout ça là on a ndenga ba professionnel et ça la bien na lela bino il y a des gars maman soit ceci ko zali babi soit bango vraiment ba gros bisous na bino tout merci, goodbye.